la vérité. Bamusus ba mona nska kester azoli la terre nga na zana yin masuna utala ninga zo play asa play Jacques ya omoni na beta tolo trop na King Kester qui na Victoria. Est-ce que soy King Kester azaki en vie ngo ndi maman na bara mona Jimmy parce que de son vivant boy il peut na Jimmy mpia na courir za qui peut na penalty wana courir za raté wana bino bozolo bango kaka mais mamsusu ba ninga ba ko ba yoka na rapport basi ba qualité babso omoni ba bloko mso ezanga bloko moko ezanga ya mike mais soki bana basi ba lingani ba bitobota ka bana mais tobota ka mitema te à partir wana ce que moni vie to commun en relation makasa bana lelo omoni do zawana ke na ko coopérer partout nga por na ngezaka ngai moko emenea mige pire vie ozomona edo ka unga zo uta Suisse tanga tika biloko na ya yeko zwa tanga leka pa vie na yekuna kotala bango na komba Willis Songa roof mutanga nga tanga yaka na ba CD o na pesa ka masusu na ba théâtre pour Kester autaka mingi ba théâtre donc c'est vieux oyo ngana ya vérité ye mutalukanga mo différence ezaka ngana bango parce que ye mutalukanga ye moko vive les mariés. Voilà. Vive les mariés. Moi, je suis Jibim Piana, à Bali, moi, je suis King Kester et Minia. Ah oui. Déjà, yo, relation, merci Mingi. Pendant si on a commis un point, on a commis un point, on a commis un avion. Mais il faut que on a ndenge mo ya moi indusa. Na zangi yo lelo emene ae. Donc ça c'est na kolo belayo emene à na 3 volets. Emene pour moi en tant que artiste et musicien, na producteur nae, na distributeur nae. En tant que vieux, na petit nae. En tant que beau ferbo nangai parce que moi si on a zanae azande konae muyanzi donc ça veut dire quoi? Nani Edo Kaungu nani neve ya Emenea Titi Le Valois pire petit ya Emenea grand poète Titi Le Valois Titi Le Valois Fakou Poutou sur la vérité Titi Le Valois Oba benga penda sans tambour ni trompette Titi Le Valois 20 000 exemplaires et salama na Kofi chante taboulay toye ko sala Kofi chante yeah. Somme Kofi c'est un bosseur côté Moussala soki atindeli bino boulot donc à salika presque produit fini son image parce que yemo ka benga ma solo avec ma caméraman pendozo tala penda ba drone wana danger Pas solo la vérité. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65 pour toutes vos démarches afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles dans un délai raisonnable. Confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Hugues la Coiffe-Icoté. Hugues la Coiffe-Icoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoiffecoté.com. Hugues la Coiffe-Icoté, l'homme qui coiffe la ville. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableaux de peinture, portraits,
création des logotypes personnalisés, services sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu dans votre émission sur la vérité, émission Oyoto et la Rabino vérité en face comme d'habitude. Merci de la confiance sur mon père Sarabiso. Merci de vous Dabiso partout dans le monde, votre Dabiso dans Brazzaville, dans Congo, dans Angola, votre Dabiso dans le monde à travers notre chaîne YouTube sur la vérité, chaîne YouTube Oyoto et la Rabino vérité en face comme d'habitude. Votre Dabiso dans Congo, na chaîne télévisée Centrale Télévision, votre Dabiso à travers Télé Plus. La chaîne où travaille na bango le on a réel plaisir il y a moko ya ba kulutu moko ya ba producteur moko ya ba congolais pourquoi pas ya Willy Sionga za congolais oyo ayebani côté ya makambo itali production distribution ya ba CD belé ya ba artiste belé à distribuer en akati ya Europe. Tout le monde décortique les masolo il y a musique congolaise sinon ils ont évolué ni maramé belé tout me soigner les lots et surtout marambo Italie distribution il y a album belé il y a concert belé oyé à cela ba distribution on a tout me soigner marambo vraiment tellement belé à zapper parmi ba petit il y a grand poète King Kester son âme repose en paix tout me soigner tout côté ba détail belé avec notre invité qu'on aurait vu pour la première fois to Yambaye Willy Sionga. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, Minginyema. Par rapport à Mélomano Bazo Ndabiso, naba ere ko bango en tout cas na question merci mingi ndemo recevoir nga na plateau na yo ya ya solo la vérité na fauteuil jaune nga ben ngo fauteuil ya ba champion. Ah merci. Fauteuil ya ba champion vraiment en tout cas nzamba lo la peso ebele. Merci. Pour respect yo pesaka ya moni na yeti na invitation na yo na ko kota pena na ndako na yo. Vraiment en tout cas na remercier équipe na Mobimba. Na moni kuna kumase. Na moni kuna yemoko oxyde de la République. On sait les autres la kitoko. Vraiment merci Minki. Voilà, biso vraiment tu découvrir belé le quoi tu y a mis mon tapo toi kala mais Willy Sionga tu prononces bien? Sionga oui, on prononce très bien. Il Sionga ça veut dire que parce que wana na ndenga biso bangala Sionga fonga mungala mutu bakaza onso Congo bon na ka congolais Sionga eza lokola tolo ba maladie mabe. Maladie mabe ya wana Sionga na ba o ba yebi penda ya nga kata ka Sionga. Voilà. Ça, ouais. Mbari boso to yambio Sionga na fauteuil jaune pour la première fois. Oui poto na nini tout ça dit combien de temps déjà na poto? En tout cas na poto so na réfléchir bien na poto na 90 ou bengi 90 de naza awa. Donc ce qui le lo mémoire na ko za bien na éviter ba 30 bon, je 31 ou 32 33 ans. 33 ans. Bon, donc il y a un coco à poto penza vraiment quoi. Coco à poto ngayo. Donc ça dit 33 ans na kata poto ouais. Voilà. Betele biso au botami wapi au koli wapi. Ah merci mingi avant na banda pena émission na yo penza au bandinga on a vitesse. Vraiment nazo remercier le bon Dieu. Nenga pesi biso souffle de vie. O ngana yo migi to sangani awa na kata équipe poto sur la émission yo. Nazo dédié penda émission yo penda na muto aza cher pour ngai. Donc oya a bandi parcours na ngai na kati ya mboko yo. Je salue vraiment, on a respecté kaye fort. Maman Lydia Bangala, nazo benga kaye bureau. Pona li solo to beta ba CD yaza na kati. Donc ce qui lelo tozo ko kisana yi 30 ans, il y a vie commune, il y a kolala ko lamuka. Naye donc émission nazo dédié au penda naye. Sans oublier Mama Kulutu Betty Bangala. Nzamba fortifié yo esika bozali. Donc nga nazali un Congolais au bazolo de père et de mère. Mais mon père et fille un militaire. Donc au ba bengi le policier. Na botami na Kanchanik na Kitambo. Donc na pena mona soda penda solo. Na sali école primaire na ngai première, deuxième, na troisième primaire na o ba bengi na
na Saint-Georges na Kitambo. Lokola père azaki soda lolongwe na kan Chanik toye ko kende ka Mobutu. Na ka Mobutu kuna nde na ke ko sala 4e primaire, 5e primaire, 6e primaire nde na ko zo certificat ya nini ya école primaire. Nde na ko tanga deuxième humanité na première humanité na deuxième humanité na ngande na ko zo brevet na ngai ya cycle d'orientation pour na kino sala na kende humanité. Na ko sala 3e humanité mais na section la section littéraire mais tellement ça qui m'a passé yango na yaki ko changer na ko kota siko na commercial ni na sali na école commerciale na ITC Ngaliema. Je salue grand prêtre César Ngadi, c'est mon ami na France, c'est mon ami de l'école aussi. Nde na yeko sala susu na yeko continuer na institut supérieur moko ezalaki na 24 na kekuna na kokaki susu te na bi bon lokwa tolongwaki susu na ka Mobutu toke na Kalufungula tolongwe na Kalufungula toye matete ngana longwaka matete pona yaskoyo na 24 wana kota stade de 24 école yango ezaki Chiteku na kokaki école wana privé na kokaki susu te babula mikile yaki yango nde na yako lukansela ko ya bakoto nde na ya koto na France. Ouais. Voilà, oya pour une occasion nini oya ndenge nini. Non famille papa mutatinda ko pototo. Non migi. Mais migi. Yaki to ekinzela makko. Non migi. Il faut perso bon moni à l'époque on a vraiment bali boso lokwa na émission no tuninga question wana. À l'époque, on a années 80, bison so bana tango wana tozaki kana bulto ya ba mikili ba rêve na fseli ka toza ba koto na France. Donc moni mikili penda comme tel na ko revant. Toaki na boule nango toza ba koto. Na années 80 tango wana viva la musique ba uti voyage moko na années 80 na mikili. Tango bazonga ki na kin mouvement wana na kin penda ndenge to moni ba Kinkester ba febi poli ba debaba ba ye bazo sala ba beta ki concert ali boso na ba beti après retour na ba na mama ngebi en tout cas tant to wuti ba concert wana vraiment totali pena image wana ndenge ba wuti ba côté kuna ba vina nga juna janana na kika na boule pena ka fona ya ba koto nde yango na to sala be faux perso ce n'est pas famille to ye ka raté ke o to akina yaya toaki na grand frère ba mastaka kandenge za kozala master zana mikili master tindelio moi lettre ba musu baki déjà na moi ba avantage pour ba ki na ba grand frère koto quoi bo benda ba ngombe biso toaki na ba grand frère te de toyaki ba koto toyaki koto na be faux perso on a koluka kaka vie pour to zala ka vrai pour ndenge to za ko lingela ndenge na za ko lingela na zalela de zaki nde ba koto yango na za ba koto. Voilà. Oeli biso lelo tomoni ebele ya ba CD. Oui. Ba CD n'habité nani à côté son monde de production. Ah merci vraiment na question na yo. Mais na bandaka liboso na ba CD te mig. Omonika ko ya mboko neto yaka. Na yaki comme quand ndenge batunyo so ba yaka na poto to banana ko luka vie. Ko luka non vie ezaki na ko luka na liboso positionnement. Positionnement ezaki dans le sens que papier administratif ko lukana ba papier ko vendre ça dans tempo nazaki ko sala musala comme batunyo songa zaka à l'époque nazaki préparateur de commandes cariste magasinier nazaki ko sala na société moko ezaka ko na Pantin na métro Pantin na justement côté à mairie à Pantin na ko sala musala comme tous les batunyo ba sala. Il y avait un certain jour, na kutani na un frère nangai, on a benga jeune frère nangai, comme on a eu Babi Kwayo, on a eu bien la production, je le salue, c'est kazali, nzambe apambolae. À l'époque, bisona bango toza lokwa bana basoda na Kamobutu. Un jour à kutani nangai, to kutani na na mairie à Clichy. Na ba 2007 ba 2008. Tanga moni ngai a benginga na kombo na te mais a benginga na kombo ya équipe ya balle parce que nazalaka na équipe à football na Kamobutu déjà na banda ki leader kala na ki équipe na football lokola mère na na père na ngai
naza tolo babaki divorcé. À l'époque mère so ayiko tala biso azaki moi ko aider biso donc ko aider biso na mbongo. Mais ngambongo nanga naza kozwa orena kende ko somba biloko mère azaki nanga naza ko somba ka équipement na sombi ba varese ba couper donc naki pena na ba équipement ba ballon siko bana nyonso ya kawana ba soda bazako ya kaka mingi côté na biso na ndako na biso pona ba yebi ki kuna sika na ko ya ba organisation ya ba bale. Mais siko lokola babi kwayo papa na azali aumônier ya église protestant ya Kamobutu. Donc azaki joueur na ngai. Ozomona mbamo tant to kuta ine na poto abengi nga na komo équipe na po équipe na ngai ezaki komo nango Don Petit. Mbamo ka bengi nga Don Petit. Tant muta benga Don Petit na devant yeboye. Na moni muta koma munene quoi. Abina nga vie abina mbuta po ya benga mbuta ngai babi kwayo. Kwayo ndenge nini toyambani nabi ndenge nini boni yo abi ngai pesa fa nabi oyo sala nini abi te na yo sala ba course nga na yo sala ba course na madame na ngai ye pa yo sala ba course nabi ne mesko koma abi non nga na koma na nini na Pantin ngabi na Pantin côté ni abi non na magasin juste na kota gare à Pantin o ba te kaka ba cassette ba CD ya musique chrétien nabi bon apesi nga adresse ngabi ngapi la fana na Pantin. Le lendemain, na zongi na ndako, na yeko bete ya lisolo na madame nanga na bia. Na kuta na jeune frère na ngai to kolona bango boy babi kwayo. Apesa nga rendez-vous tala boy boboye. Le lendemain na keko tala ye na bureau na ye. Na moni penda que magasin, na moni ba CD, na moni ba DVD. À l'époque ya zoteka ba théâtre, na ba musique chrétien. Na ba niko ya de temps en temps et pas na ye comme leki na ngai na pasakata na nga mingi. Moko pe ko tikela ngai magasin sima ko sala nga présentation na ye na ba petit baza ko tekela ye na moni Rogambele na yaya na biso oyo azalaka yaya na tango wana pe na Kamobutu ye nem tamemanga na école de dimanche donc école de dimanche pona ya comme na ye akufa lelo que son âme repose en paix papa Mayele nda salinga présentation na bango to yeba ina bango na ta mkomsu pe na yaka pe wana bango bakoza tenga na vani na magasin. Au fur et à mesure, puis na zoli dans le magasin, comment zo goût. Je me suis na côté na bureau. Na bine kwayo. Ngapi na ngina kota na makambo ya ba CD. Abi na ngavi rolingango, ngabi pourquoi pas. Abi na ngame bosolola na Rogambele. Ba ti na za wana bosolola. Na ke ko sola pe na Rogan na Rogan ngapi funa kota makambo ya CD. Tant na zongi na ndako, ndi na yeko betela madame na ngali solo. Na bi mama Lydia Bangala. Tala boye abi na soko mono sepeli nango pourquoi pas donc eloko na pambola ka mwasi wana po andimaki ke na kota na makambo wana mwasi mususa ko boya après na zumwa l'art na banda migenga na oyebisa yo avec 200 euros na kei na sombi ba théâtre na ba musique chrétien moko o azalaki nango ba quelques musiques ya musique chrétien na zupe mususu comme eka magazine ya biso pona nga na obenga ngo elaki eloko na biso mususu na zwi lokola ndoki na kozongisa nde na tiango na voiture na ngai na bani ko sala ke soki na silisi bulo na ngai na bimi sikoyo na bani ko kende sikoyo ko luka ba point de vente ozomona na yaka mutali boso on a pambola kaye nzamba pambola ye elbito coiffure je le salue azako katasuki na Saint-Denis na salon ya nani yo frère na biso Papi Kanza nde na komaka wana na ye ko tikela ye apesinga mwa étagère ne muke comme azaki na mwa télé na ye na tie biloko na ngai wana nde azwa ko tekela ngai na longo wana na ye ko zwa sikoso ona pambola ka lisusu Patrick Malavengi Global Express na Château Rouge wana na Rue Léon numéro 25 lelo akomi na ba pont funèbre apesanga pe mwa espace donc na koboko na mwa chance ko zwa mwa biloko na tikaka pa bato na komo kende ko tambola de porte à porte na komo kende na ba Melin na komo kende na ba Corbeil na komo kende partout mege lokola ka j'ai courage kaka soki na komi ata magasin on a yebité na zuka car na komi ti ou bien na gare moko boye neti ba gare ya mo na yebi mutu na monika ba congolais na bi excusez nga ya boyebi na monika ti congolais wa boza na nini maison moko betete ka ba nini obe exotique ba te kende kuna na ke kuna pe na koti au moins na koti na pesi bango bonjour na bi na bango ke na yawa na yebo bobo mususu mwa bi ate biso ba biloko te ka te na bi te bo pesa ngambongo te na yete po bo pesa ngambongo
mais bo excuse ngai bo pesa ngata moi point moko na tiaka moi biloko na ngai nga na pesi bino ngona prix à distribution bo ngo bino so boteki boteka ngona autant so boteki bo pesa ngambon mais bo benga ngai tant on a tikela bango na pour le quoi les exotiques ba congolais ba yaka tant ba kota ba o baza musika ba melin ba mon ba corbeille ba jivizi na komaki nango ebele tant ba yaka ba moni ba théâtre raya château rouge nazo luka théâtre azui au moins mukolo magasin moni biloko na ba pesa kingai a comprendre te bazo sombango au moins er mo azui téléphone na ngai pour na tikela ba numéro de téléphone o kaka mais c'est Willy en tout cas yelanga susu moi biloko wana boye apesa suna ba commande susu o bato apesa ki monde na komo ko suma marché na yeko koma na marché wana migi yango balobaka kisa mbongo ezaka courage nao na komi nango ebele na komi na ba partenaire ebele donc moi na tangelo yango te donc na Suisse na komi na mutu na komi kuna na Babel Baziku nazo pesa yembote ya komi kuna lokwa partenaire na ngai asomba biloko na tindela kaye na komi na Dadi Makumbi na komi na nani Edo Kaungu na longwe wana na iye na nini na nini oyo na Toulouse kuna na moni master mo Tomsita na pesi mbote na Saint-Étienne na moni Clovis Bwanga na longwe wana na komi na nini na Lyon nga na biso na komotika biloko do na longwe na bakoto wana yeko koma lisusu na nino na Belgique na komo travailler na Hermen Kaba Etiki Mbukusu Lixen Musengi Planète Musique na yeko travailler na Allemagne na moni na Berlin Pauvre Musique na Cologne na moni Jacques Kouketana na nini na Domingos na Aken donc na komi na bango partout na komi na Pichou bien chaud donc ba partenaire ba komi yele na komi na ba théâtre après sikoyo otu na ngai ndenge nini na ko kota sikoyo na compte na koma ko teka ba ya musique ndenge nini c'est ça wana en fait obondo suma usko wapi ka pa mutu no wana bien yumo pe ko produire non sikoyo na tango wana na ko kota Château Rouge omoni bango mutu na nga pe azako ya na Château Rouge mo tango bano memanga Château Rouge na kota na Château Rouge boye na yeko yeba sikoyo batu nyonso wana ba producteur wana na yeko kuta nano na banana na ba grand ba Diego Musique à l'époque j'ai sali Diego Musique na kuti Yuyu Musique na kuti JC Songo na kuti Aimé Beyuku na kuti Aimé Bwanga na kuti Arme Lourde na kuti nani na kuti nani Major Bisadidi na kuti Alpha Bokole na kuti nani bazaki belé o na koko cité ba kombo nano mususu na kutani na tonton Mayala na kuti tonton Mayala na kuti nani Vericardo na kuti Ricardo Lumbu na kuti na kuti et Gilles de Fer en tout cas sans citer non wana te ba o mususu soki na tangite za te ke na yibi bino te mais bozalaki ebele na yiko kutana bango pe omoni na malamu na bango ba recevoir nga na kuti su papizola pe ya za oteka musique chrétien na tango wana en tout cas ba recevoir nga bien na Château Rouge ba komo servir na komi sikoyo kozwa biloko et pas na bango mususu nazo ko somba nazo ko notekaka omoni na osala na somba pa na bona otekaka mais sikoyo pona ya ko somba siko filme na ngai moko oyo pesa nga force siko nde na ko yebso ndenge ni na somba kisiko filme pona bandaka na théâtre na vie de loin a komi nzambe omoni théâtre wana vie de loin a komi nzambe donc théâtre wana ya ndenge nini théâtre wana eza première production non première production na ngai eza collaboration na master moko na ko Didienta je le salue Didienta donc eza boy master moko mukolo filme wana azali comme na James Kiala je le salue azana kin avec moi la poto ba refulaka ye tant ba refula ye kuna na kin asali saka filme na ye pour permettre ye aluka moyen ya kozonga soka aluka muta ko tekela ye sikoyo nani oyo pauvre JC Katanga que son âme repose en paix aza master ya James Kiala
JC Katanga kitaki kin tanga komi na kin akutani na James Kiala basolo la coopération na bango nga na zalate soko pesa ye boulot aya kotekela yango JC Katanga ayebi na makama cassette te ndenge zalaka aye na Château Rouge aluki ba client aye na pas Diego aboyi ko zwa yango akena ngo pa ya yu azozwa ngo donc mutu moko na Château Rouge même mutu moko azolinga ko zwa yango azate. Tu sais pourquoi baza ozwa ngo te poni pona kati ya film wana ezaki déjà na sans souci pauvre sans souci ça kufaki na ye siko bango bafandi boiti batinso babaye mamoko Didien Taboulé ezaki un dimanche abengi nga Willy Sionga ndenge nini nga ça va bono za pinga pinza na palais habitat to na mwa boulot moko boboboye est-ce que na ko ma palais to ya kotala na moni baye Didien Ta na JC Katanga baye ko luka ngai tamba baye ko luka ngai asolo na ngango ngabi mais loka boye na ngango mais baboy ko yebsanga ke bat na Château Rouge to tamboli nango bat baboy yango eza ko ba simisinga na touche ngato na zwi yango na bi botikela nga bateka kangulu na sakite fo na vision nango na tala yango tango na tali yango boye na mona na kati wana sans souci azali Ngadia azali Videlo azali Jani azali 2 minutes azali ezo sekisa sko na parler bazo seka fort lobi na on a bengi Didien tanga OK ça va to ça ma solo abina to yokani siko ma solo na ndenge ya biso ya production ndenge tambolaka biso na eto sololi ba moko bu na jeu yango na que ça concept ya pochette na beti yango pela pochette yango je salue Marli Mbala a betelinga conception moko ya pochette ya nyama mbala moko na sima wana ba na kena ngo pa ya nani Ams Trésor asalinga montage a tielinga befe bina ya moni ba côté ba suspense pinda donc zo senti so kotika c'est que bon na yeko créer ce ko ba spot publicitaire bientôt sur les marchés avec Videlo en commune Zambé mige au moins j'ai na saline na sali ba copie on ki ba mayele na ngai o ngamona ki na siko au moins lokala na ki na ba point de vente ya batnanga na ki na ba numéro de téléphone na bango na ba kombo na bango ba musu na ba magasin na bango na chaque spot na sali yango spot publicitaire mais et tourne en boucle et si les bandeli mamsus na yeneti maison boyeneti amige nyama na che comme on a numéro de téléphone attends on a yabo bientôt eloko ekobima na pesio yo pe na magasin tango ko tiango ta ba che pe na commune za pe moi libanga moko pa na yoti les avantages on a bientôt sur le marché Videlo en commune Zambé na tiango na promotion en attendant biloko eza na usine mige eloko na tango kake bandi ko ba komi ko luka ngo ba commande komi ko ya komo zo pena ba prévente moi pe ba talibanda bazo benga Willy Sionga soki moi ezali tjelanga ka tango eloko iko bimana za mutali boso na zwa yango mige mko na bimisa yango na kamati ngamoko nanu na sali nanu nini bato ya libanda tindikeli bango po mususu ezala na sali déplacement mususu bango moko baye mususu na tjeli bango pe na système à convoiturage au Kaibo tjekeli bango ngo utindeli bango mususu to na neto bataillon na kena gare de Lyon à l'époque yo komi na train wagon numéro comme ça aux numéro kotika na kati déposer ngo bengi mutuno mige na tjeli yango boye ou bien Clovis Bwanga tala na boye na tjeli au bord ozomona ba Espagne neti Alain Moins na Bilbao nazo saluer ye pas soutenir nga bango la nyoso ba soutenir ngai biloko ekei mige tango eloko na bimi Videlo na commune Zambé 2 fois te do ba théâtre oyo na ko loba ezalo ba Moscovitch ba Videlo na commune Zambé na biloko major asala po nga na benga na respectaka major makasi nga benga kaye Kofi Olomide ya ba théâtre akina producteur ou ya ba théâtre ya ba producteur à théâtre pour na préciser bien excusez-moi producteur ya ba théâtre parce que azaki na écriture ba ni naye histoire nezaki ba histoire moko soko tali no bondo pesa ba artiste histoire ou bon ba réaliser quoi donc au moni mingi na makambo théâtre na ko maîtriser on bien te mingi biso to somba ka au moni ba eli yo kaka nini produit c'est déjà déjà fini déjà fait po ba artiste kuna pe minute Videlo en commune Zambé bango moko kuna ba mona na bango ba sala kaka ba bengsi bango James Kiala futi bango ba sali film mukolo tango ya Videlo ba yaki poto na ba sai na wera ko beta Zenith na ke ko tala Videlo ngai moko na hôtel Ibis o ezalaki na Saint-Ouen na porte de Saint-Ouen na koti kuna
na pesi vie de loin bali boso pa monango azo talango bo azo kama po bango basali ka film esili e yawa mingi toza komona ba biloko mingi ne to mona awa batindi mbongo basali liyo filme ou bien mutu asali kuna asombi yango aye koteka na yango après tu na bimisa ngwana moi siko epesinga force ponini na komi na produit yanga moko donc na kata produit yanga moko nazala obligé ya kosala na be échange pe parce que mutu azana eloko oyo ngana za ba commande parce que mutu mazo luka ba biloko boye yo za nango eza yo Europe na somba ngo pa na yo na yekaka Willy Songa yo za na ba théâtre no pesanga boye nga pe na zwi boye donc na pa disco et comme epesinga force ponini na komi na force moko na komi na ba biloko après tant on a bandi siko na théâtre na teki après na moment on a payé ma chance musala on a zako ko sala société et déménager et qui na 80 km à Paris mbala moko ngai toyokani na employeur na ngai toyokani licenciement l'amiable pour nazoko na ko sala 80 km à Paris te pona ke na boulot parce que déjà na sina komi na goût nazo komi ko zwambon en espèce donc na komo zo coûte même salaire na ngai au bout il y a 3 jours maso na kangi salaire donc na mélanger boulot na business nazo ko kali sous-souté donc mbongo comme kota partout nazo maîtriser sous-souté et comment ko kokanga te ou bien musala ou bien ni nzambe pala la kate musala wane katani mbala moko ta on a ke kuna na ke ko komi komisa na mbala moko na nino na pôle emploi pour na ba nous chômage na nga ba futinga ba solde tout compte na ngai na yeko kangisa na ba mbongo wana siko tant on a jui mbala moko na kei de celle où toi ngai je salue Jimmy Wetinu azaka producteur à Willow Longomba à l'époque le lo baza bango na Jordan Koussa nde lokazaka yaza béninois nde to solo la bien nde siko na na monde de production abandi ko fungula ngai masolo ngana ki na théâtre mais moko na yiko mona côté musique mais siko tuna ngai oyesko kota na kata musique ndenge nini potika théâtre déjà avant tout la musique ba combien de biso belé ba profiter te bino bo gagner plus de mitou na bango beti par exemple c'est le wanda suma na combien image de ba sala moni neti la ba théâtre na ko maîtriser on na nini parce que à l'époque bazo ya mingi na ba bloko wana ezao sala ma mingi omoni Hermen Kaba Major Bisadidi ba arme lourde banani bazako kende mingi bazako zakinde ba Edo Kaungu ba nani ba Égide de Fer ba on bazako kende kuna ko négocier na ba artiste ba sali na ba artiste kuna ko sala ba film na ebité ezako leka ndenge nini fanyimi wona suma pa na ba biso to suma ba grand grossiste ba grand grossiste au moni neti mutlora major akosala ba film belé tantôt pe ayebo au coopérer akamati à lâcher à libérer yo wona suma na combien pas major par exemple après te menga pas major na sombité mais ngai à l'époque autant on nga na sanika na théâtre moko na kolinga te pona ya ko se vanter awa ke na théâtre na somba na théâtre pena o film nga la bimsa mbongo ezaka kana vidéo en commune Nzambe mais na vidéo en commune Nzambe neto négocier nga na Didienta na JC pauvre JC Katanga na pesa oyanga na ko pesa contribution na nga na pesa pena mbongo na somba master mais na ndani na traversus na Hermen Kaba na Bruxelles wana nde toza ko somba na moni ba film ya nino Kilimanjaro ngana ki lokola representant awa ya biloko ya Kilimanjaro awa na Paris au moni ta on a komi ndengwana batalibanda mingi bakomi ko ya ko kaka Willy Songa po ngana bana ko saila bango ba distribution ya biloko po bazomona façon ya ko travailler na ngai po au moni batu mingi baza ko cibler ka Château Rouge abimisi eloko ayi na Château Rouge ko ngai nakomona Château Rouge te ngai nazwa biloko na tina car ndenge na expliquer yo bamboka na ke ko tambola ko tika biloko omoni ntango nazokende tika biloko wana nazoteka bato mosusu omona nayaki kozwa biloko mpa na yo nasombaki na yesu lobi omona ere moko propose nga Willy Songa mais yo babiloko yango ozoteka ngai aza na quantité mosusu omona nazwi mpe quantité na yo nakoti wana nini na biloko na teki ntango na ya ngai nazwi mivie na ngai napesi yo bambongo ya yo donc nakomaki na marché ekomaki ebele donc ngamu nakomaki presque tolobaka tremplin ya bateau nyonso etala ya distribution na physique vraiment en tout cas nakoloba te ke o naki ngamu mais en tout cas nga nabetaka tolo vraiment na maîtrisaki yango bien après musique ezalaki ndenge musique ezalaki toujours kaka ozomona kaka le même babi kwayo
kaka babi kwa yowana babi kwa sko yeko amona mystique na bandana ye na bimi libanda mukomsu na ye kote la susu ye ba théâtre ya vidéo la komi nzambe na magasin kako na bandaki monde bandi mbuta okomi danger amoni peut-être que mouvement je me suis abina nga mbuta na makam na coopération na pesa yo lokola ye ateka musique chrétien sikoyo coopération ye mundele ya usine ya comme on a na bosani abina zana mundele moko ya usine azoluka mutu oyo atekela ye ba CD parce que nga moyena somba ba CD ante za ba CD oyo ba producteur mususu ba bimisa déjà mais ba joie yango nda mususu za ko zandeki na usine asali masu 5000 exemplaires bon afuti na mbongo ya 2000 3000 abi bona ko recteur tanga teki mususu mona akipa ta sundoli okuna et combien belé c'est comme mundele on a trop azana besoin à libérer faut luka mutu ya ko somba biloko wana viona enani babi kwa tuninga avie est-ce que moi ezalité que na kuta monsieur José ngabi oui naza prêt ake kuta sanga na ye to développer na sombi quantité oyo nga na ko bimsa abi nga bon je vois que tu es sérieux parce que babi kwa yo il m'a parlé de toi là maintenant si tu veux na opesa yo babiloko na ngai omoni o izalia so oteki oyaka opesa oyeko ko verselinga msumbongo oya yo sombaki me ezate ko ba skede palette leko kuta pena ba palette mike ya ba CD ya ba biloko kofi akala ba OK jazz akala ba biloko ba no ya kala ba vie kalula ba sala ba vie tonton bayala ba sala ba vie adio salemba ba sala na kuti yango kuna na réception nango na pesi mbongo nanga na tiango na car mige na ye nango na château rouge na koti nango pa so na sa ndeni na koti na biloko ni sauté na zub exemplaire na zub yango neti o ndongo zuma na simsimbo na ye na exemplaire na ye pa Diego tala biloko na za nango bobo Diego a commande asalinga commande na kebo muto asalinga commande na ke na gare de l'Est c'est pas un Henri BH a sombi na ke na Sonima musique na ba salinga ba commande na ye nango mige nako se vanter moko vandi bozo mona lokwa kisi meza kisite ezaka ka donc tant étoile pesi na teki biloko wana presque ce ko batumso donc ça na sa pirate ba ke ba vérifier parce que omoni na ba CD ndeza ezaka na ba code bar ce ko za pirate OK tu munta ba za ya pirate na kati ba na rondelle wala ba chacha ba code bar mige na zwa biloko wana nyonso na teka yango na ndenga ko sakana te donc na teki donc ngamo na zo mi sentir mais que production et ça le bon à drogue na teki biloko na parce que sur va prompter na bakolo image de bakolo image bango moko ezaki na problème na zo problème parce que bakolo image bango moko ba yebi ke biloko ndenge ezali boye ngai naza na papier parce que te ezaki na somi te asalinga papier na ngai naza couvert par rapport bilon batu botekela ki soki bokena osali sakuna bilon boyebi ndenge biloko parce que tant ezo bima wana na tant wana na oteka et ça comme on ngati et ça comme on sous production maya la production biloko maya la comme pas na ngai bo soko maya la ndemu to kolande ngate ozo comprendre na sens wana zolobela ngai na kamati na teki koteka na teki mige na bani ko tambola partout ko kena on ba Belgique na teki nde sikoyo na partir wana na koti siko kota musique nde na yeko koma sikoyo ko lukasiko na kota na deal oyo na projet oyo ya Kofi koteka biloko ya ba Kofi chante ba concert wana nyonso ezalaki ngamu na teka yango awa na Paris premier concert ezagini après na nous donc liboso na banda na nous liboso nazana ba au monde oyo ezaki ba œuvre on est concert ça c'est moi collaboration na Hermen Kaba et ça ba concert faire ça ko beta ba concert moi 3 à l'époque donc awa concert na yebité ceux qui ont dit au demba nini mais ba concert ça beta na kin au moins ba kim na kin ba image pas Hermen Kaba a ko solliciter ngai to sali collaboration nation bio oyo ezali Serge Kayembe a organisé ki fiette ne moko kuna na kin a salisi ba concert ba nini ayelinga ba image ezaki na image ezaki moi ebele na somba ba oyo na somba pe ya bozi na somba biloko musume on a memi na ko mema nyo soviétique na ye nango yang oyo après oyo
oyo papa Wemba ya Maya Pembe ngam na soma na kin siko mukolo Maya Pembe aza ko betisa kuna me na soma ngo papa Wemba kutu na atindila nga ba répétition eza na kati yao na zwa yango epa ya nani papa Wemba atindaki la artinde nga ba répétition na kotsa pe na kati yao omonika concert oyo bachaka ngo na avion Ethiopian na kati Ethiopian bato bazo kende kin batia yango na kati bato bazo ko landa yango so je me trompe pas mutu moko ayipsanga petit na nga moko asala nga capture écran ave na mona concert oyo na Ethiopian na ye oyo susu ya King Kester emene oyo ngai babiloko oyo ngai ekomi na tango ngampe na bandi ko somba produit na ngai yo moko ki osombi négocier na artiste to bona te na somba neti Kester propre mbala moko na kokomela ona ndenge to kotana na Kester pona kotana makambo ba ya fere Hermen Kaba a coopéré nde a associé ngai ngana pesi nga parti ye abina ngapo yozwa nao papa Wemba nani Lixen Musengi a sombi po to komeko travailler na ye par rapport à ndenge nini donc ce to comprendre bien ozona ko distributeur lakini na sa distribution na kati ya biloko ya nini mais après du coup Lixen Musengi na bana otekela bango biloko na château biloko na Bruxelles ozo prendre naza otekela Lixen Musengi tozaki na collaboration na otekele biloko après Lixen Musengi a ko proposer ngai abi Willy Sionga namoni ozo travailler très bien pour na Belgique kuna penda makambo ya théâtre et ya ni ya ba CD baki makasite makambo tremplin zaki na France surtout précisément na Château Rouge oui. Abi mais naza na projet Faustin Masola Kofi abengi na kin parce que à l'époque on a Kofi azako ya lisusu pototé mais Kofi azwaki idée wana ya kosala ba hommage wana ba Kofi chante wana ezaki par rapport à quoi par rapport à concert à Lipanda au faire betaka Lipanda asala ba remix ya ba nzembo na kati ebele siko mutayela kanga coopération wana nani yo Picasso Bayambo je le salue vraiment en tout cas nous sommes de tout cœur nayo azwaki problème ya moi sine tu bungisa ouais madame Picasso tozaki na collaboration to sali na nini wana loka Picasso na Belgique Picasso makamona yebaki en Vous savez na Picasso makambo ya concert à faire ya Lipanda na Hermen Kaba Hermen Kaba comme on associé na ngai to travailler na ye coopération ya bengi ngamba moko abi tala boy ngai na sali ngala pesi mbonga ba conception ya ba pochette ba sali ba nini to na Picasso sali biso montage pour Picasso ingénieur a sali biso pendant un vrai son ya bien tant to ya nango mige concert wana deux fois ya Lipanda wana deux fois ngana bana yo deux fois et te kama na niveau moko okoki ko boye ozomona yaki période à décembre toza na hiver neige ekweyi transporteur aye na biloko alongwe nango na Allemagne po basalaki ba duplication nango basalaki ba duplication en Allemagne aye alobi te na suki ka na Aken po moyen na mema biloko nyonso te po nzela biso ba routier moyen ba kotisa ba camion na bango etambola bakangi nzela amemi biso kaka 3000 exemplaires po nani Picasso a uti kozwa 3000 exemplaires bango na Hermen ba memeli nga yango po bango kuna omoni malamu tango wana so ba ko tikelo distribution ne ba tikelo tout yo moko gérer bango mais bango net na Bruxelles net Hermen avec na magasin azoma quantité mukia magasin na mais soki grâce ba grosse quantité faut ya Paris pour na ki na dépôt na nga munene na sugar na noiselle sec na côte saka biloko na tout kuna na kati et vandi de na zoya camion transporté ba yelinga ngo de 13h to comme à 17h tout wane lali na zonga ndako te na somba brosse na ke ko somba caleçon na tokotaka na car mbala moko tokei Allemagne toke ko landa 2 millions etikala ki kuna po to 5000 exemplaires 2 millions etikala mamoto sali reproduction encore basa il a biso susu réapro il y a 5000 encore donc et si là trop concept on attend que salami wana ba moko mo pawaza grand bouliste aye ko proposer ce koyo abengi sikoyo masola kitana kin tala projet za boyboy masola siko aye ko intéressé ngo
oto travailler comme partenaire na ngai Lixen Musengi abitala boyeboy loka Lixen Musengi azaki pire petit a emenea yena Koffi Olomide zako lekate akokaki ko somba mbala moko te acha komona ye akamati komba mwasi na yatie Clarisse Babo présente to bandaka liboso na concert yango la nuit des œuvres concert célibataire faut la oyo concert à liboso concert célibataire mige danger oyo tangue bimi somo parce que oyi stratégie ni ezaki na koto bato baza ozana au moins ko biso tant master ezoya to master to ke nango na montage to travailler son ya CD na ya DVD to sali to dispatcher DVD à part na CD nango to travailler son makasi son to travailler na image mais et le cosa bien à Koffi c'est un bosseur côté Moussala soki atindeli bino boulot donc à salika presque produit fini son image parce que yemo ka benga ma solo avec ma caméraman pendozo tala penda ba drone wana danger son wana yebo to teki yango après to yoko koma na oyo onde mama nango Koffi chante Taboulay 2 fois te 20 000 exemplaires récemment na Koffi chante Taboulay to yeko sala Koffi chante ye somo soto au moins somo les arabes mingi nao to zo sala volume 1 na volume 2 pour concert zakaba moulai trop bokati concert na katikati awa ba titre mususu na volume 2 pe botie mususu au moins na Koffi tant abeta concert na 2 heures on la taka il a moko te a rechanger bozu image ya volume 1 masala ta veste rouge bo betiango siko na kotoyo na volume 2 masala ta veste moko pembe bo tiango lokona volume 2 siko bato basana ba titre ya volume 1 basana o ya volume 2 te tango ko tiango na marché bazo somba ngo nyonso po azana besoin azana ngo nyonso to azana ngo azoko yoka na car donc ba volume nyonso ya ba CD nyonso ya Koffi chante tout mutateka ngo azwa distribution exclusif en Europe, en France surtout, Willy Sionga, ngamuna teka nyonso wana. Siko boye ba teke YouTube ezo ya. Pour le lot ba C2 eza sur une partie té, eza sur na place té, ba comment on sumba biloko na ba plateforme, ba comment on compte na ba plateforme de téléchargement, télécharger soit ta la repesa yo anecdote moko lobi ba CD wana yo mamsusu mutolobi koloba ko mamsusu ko soma mandenge zaki ya liboso et soma raté mais dernièrement na mois de décembre nazwaki coup de fil ya mundele moko boya bengi ngai namona monsieur Willy Sionga ngabi c'est bien moi abi nanga est-ce que nakoko zwa ba CD ya Papa Wemba liso mokonzi yango liso mokonzi oyanga yo nakoko zwa 100 pièces ngape bon moi loka toka ba 100 pièces na kala dongo lobi natuniye mais oteka ngwapi abi non soko zana ngabi oui na zana ngabi eza yangai parce que kene na château rouge koluka ngwa kanisaki ke Diego mutazana ngo kuna ezaki Diego te abengi nga na bureau na ye toko no monana na bi na ye ko mona ye na bi na ye mais sans pièce na tout négatif va vendre ça où abi non nga na teka na Australie na zana commande ya Japon ndamo na routine na Japon ndamo na routine na Australie mais ramène-moi ramène-moi un peu tes catalogues natala biloko nini oyo zaki nango banini na biloko mususu na sala ba décision mususu eza ngai mususu sala ki ngate na proposer ye abina ramène-moi des 10 de chaque azunga ba azwaki nga 12 mais de abia tchango na ni na ye po na vitrine na ye ba commande na ye donc asomba ngai ba CD wana abina nga mais non CD lele comme le quoi biloko moko ya toloba et comme le quoi biloko collection mais ça c'est comme sous bazo teka ba CD kutuna ba 33 tours yo bilimo zolo ba ke teka mais ça la ba côté sous ba somba kango mais loba lokola YouTube ye nde siko CD permis siko to mo kota siko na système ya téléchargement ozomo na siko ke na ponanga différence ezaki na ba CD na ba YouTube
moi je trouve que à l'époque où tu as CD, l'artiste est un bon, c'est un leader. Un bon en espèce comme ça. Mais YouTube peut se foutre bango, la plateforme peut se foutre. On goûte ma manioté, Coca-Cola directement et dans continent. Mais après mais combien la question les abino beaucoup. En fait, bon monara loin que maramé rechanger YouTube et la place dans parfois. Mais au moins tout ça qui besoin na ba DVD à miner ba VH1. C'est maintenant comme na ba DVD. Donc au fur et à mesure même YouTube lobby peut le changer monsieur changer. Ndenge bozalia est-ce que nous avons préparé déjà, à part YouTube, au lobby, aux autres préparons déjà? Mais ce idée est comique. Mais tu as vitesse par rapport à l'habité. Déjà, d'ailleurs, TikTok, toi, il y a TikTok. TikTok, moi, je TikTok. Oui, mais TikTok, moi, tout ça, il y a TikTok. Évolution dans le qui mais YouTube a toujours du colo par rapport à visiter mon service au salaire. Mais bien autant YouTube et bon on a et puis non, au moins il n'y a pas on que c'est des tekama ouais bon, au moins biloko wana tango ye YouTube eye ko bongisa pe eye ko boma. Ils en a des choses. Parce que au moins lelo l'artiste lelo so ba ça rien parce qu'il a évité la promotion. YouTube a eu facilité promotion makasi au poster le lelo quand si ko la minute to na yao. Et puis combien de bato ba otala. Mais liboso ya ki ndengo na te nani migi. Natang wana ezalaki ke bozo kemba po nini artiste soko bozu artiste pour voir la promotion na ye ezo senga pena faut des moyens faut tchaba moyens ebele ça ba fiche tout ça bo sali ba fiche yango moni batu mingi bazo mona kaka ah oui sont na peso produit na ngai la distribution mais derrière distribution wana eza la promotion faut le na on sima promotion n'a pas de prix au chaque montant monté ah montant bon eza pour la promotion té promotion on a bino mozomo na kaka osali ba fiche il faut artiste asala ba émission télé ba émission radio vous comprendre na ba nini oyo tolo ba na ba boîte il faut ba tango wana c'est il faut que mona ba DJ wana pendant en tout cas kozana bango pour bor wana telema mais lelo siko tango YouTube aye au moni CD eza susu na place où ils allaient quitter mais c'est des tikali kaka ya moko mais exact kaka toujours que faut biso tout ko taka la système ya nini ya ba plateforme siko faut neti mutlo kwa ngai na ki distribuer na ki lo to ça distribution physique siko lo la physique na ko rater faut na ke ko affilier ko na komi komisa na maison moko ya disque ya moi monene neti ba believe OK na believe kuna o s'inscrire sikoyo ma biloko ozana ngo mona ke zaki yo pesi bango en attendant sikoyo bango sikoyo bazako zalo bango bango tekela yo mais yo pesi ko côté na yo ozotala artiste nini yo mamsusu soki na jui parce que na believe wana ezalo kola na zana bango soki lelo na nina zo artiste na yeko proposer bango artiste bango na yesi bango projet tanto bako ezalo ko bako ko financer yo jui artiste osali ba boulot o yeli bango boulot mais ce que artiste tant yo sala boulot ce que artiste a na patience wana ko zela ba bongo oyo ko zela wana on se doit ko kangote parce que moni na plateforme ndenge za kana ba téléchargement ndenge za na msu boza na contrat ya combien il va 6 mois il va 6 mois o zela 6 mois on se doit ko kangote migi yango moni ba biloko msusu na lelo pe ba artiste mingi bazo somba azo bimsa 12 titres a na plateforme o ezo kota mingi bazolanda o bazomona ngona image batu bazosomba kaka ba titre kale yaki osombi CD na yo avec 12 titres ozui CD tient na voiture OK ya wati Belgique ozoyo ka banze mono nyonso mamsuso 8e chanson 7e chanson kuto yebian mais tala le album pe gobi maboy mamsuso 8e chanson na 7e chanson yebité c'est ça yangwana voilà. Tout l'action photo est concept émission Abisso. Merci na passage dans la fauteuil jaune. Merci na bande tout Bolanda Abisso. Coach Day Miller. Mon Abisso. Tout Sarabinaza. Mon tout au Kobo Sanate. Bukangiloni Bukangana Komo. C'est très important qu'à la minute tu retiens ma kéré na Kombo nae. Coach Day Miller. Mon Abisso. Merci na Socrate Moubenga et Jean-Cœur de la République. Merci na Choisi Matata. Merci na Kulutu Poison Kasereka. Merci champion Poison Kasereka, merci pour la force, merci na Kelvis Nkoy, Grand Lion, merci Kulutu, merci na
merci na Junior Bongongo Union Européenne, merci na Chancel Mbemba de Midi, merci na yo, merci na Ivan Tumba patron mais na kati on vex ça va na vex to pesi mbote Ivan Tumba, merci na Jimmy Chimanga Colombo Tumba, Michel Ochudi na kati ya Londres pièce, merci na yo Marcolino da Roma motema ya Clarisse Lupengi na kati ya Londres, ya Gibaina colonisateur de la Gibaina colonisateur de la SAP, mon thème est Ama Sylvie Baena, Yagi Baena, merci. Donc, tu peux si mbote, tu peux si bino tumbo, tu vas dire que tout le monde a biso, ce qui monsieur ça, ils ont tranquille, ils ont posé, son a bien, image a bien dit merci à Oxy de la République et puis Koumassé, photo, shalom, merci à Roi Bilamba d'Angola et Kelly Tsumbo, Ojeps de Paris, tout le photo. Quel restaurant? Les amousikatés. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite le 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Vive les mariés. Voilà. Vive les mariés. Moi, je suis JB Mpiana, à Bali, moi, je suis King Kesteremini. Oui. Déjà, il y a une relation qui est King Kesteremini. En tout cas, merci Mingi. Si on a commis un point, on a commis un point, on a commis un avion. Mais il faut que on a un mot à moi indousa. Na zangi yo lelo emene ae awayoke natikali yo maboko pamba wana indousa. Ça c'est mon vieux. Pour moi, la victorien, tu n'as pas rien. Donc ça c'est Nakolo Belayo est mené à 3 volets. Est mené pour moi en tant que artiste et musicien, na producteur naé, na distributeur naé. En tant que vieux, na petit naé. En tant que beau ferbo nangai, parce que moi si on a zanaé, azan de konaé mouyansi, donc ça veut dire quoi? Ça c'est mon vieux. Donc c'est vieux oyo, ngana ya ver yete yemta lukanga. Moi différence aux arangana bango parce que yemta lukanga yemoko. Donc à lukanga ça veut dire que dans la bête le solo, ngana za travailler na Lixen Musengi. Lixen Musengi c'est pire petit à Emenea. Nani Edo Kaungu. Nani Neve ya Emenea. Titi le Valois, pire petit à Emenea. Grand poète Titi le Valois. Titi le Valois, Fakoum Poutou. Sur la vérité. Titi le Valois. Oh babenga penda sans tambour ni trompette. Titi le Valois. Grand prêtre à Saganate. Na nyoyo vina ngai Ruf Mutanganga. Grand prêtre. Grand Ruf. Siko moni batwana nyonso. Lixen tango azako ya pona kotika biloko na ba projet ya Coffee Chant. Soka yena biloko azako le manso yena camion kotika nga biloko abeti na aussi pas Emenea. Omona yiko tala pe Emenea ba sololi biloko ngozo kinde wapi te biloko pa Willy Sionga azo kaka Willy Sionga amona boye Titi le Valois tanga utaka masolo na uti mo tokuta na château na pese mo ba tanga no tala vie na ye akoyena lisola nani Willy Sionga ozomona edo kaunga zo uta Suisse tanga tika biloko na ya yeko zwa tanga leka pa vie na ye kuna kotala ba na komba Willy Sionga Ruf Mutanganga tanga yaka na ba CD o na pesa ka ye masusu na ba théâtre pour kestera utaka mingi ba théâtre atala quête na bale pour équipe na na Barça o ga na uti pa Willy Sionga chou mususu kestera tala boy Lixen azako yaka boy Lixen marmo komi ayina Mercedes coupé il y a 2 places ngam na uti ko stomba to keneki na ye pour ngam na sombisai ngam na ile idéologie tant to teki ba kofi wana je me suis vandi to vandi kana mesa to sala ka to boulé na bini Musengi mais c'est le professeur au monité Diego tanga bimisa kaka boro ezanga kombo mama asomba X6 BMW wana X6 il faut somba ka cabriolet il faut somba benelo ko na potala kaka to kenal man to benda bord tango yeto ye jour ya yaki à l'équipe Emenea tanga kiti amoni boro wana habité Moutao Saïla Lixen Mbongo eza Willy Sionga na mona pena coup de fil à Tongo et na butu Emenea benga ngai mais tanga benga ngai ayaki na kombo Emenea te aya na blague Wilmas
talaka Miguel ndenge yo zawana mutayaka mamoka bengi yo Miguel yo ndimaka mbala moko ndenge wana mbala moko facile ngape mamoko na koti be spring de la part de qui s'il vous plaît abi oh petit frère propre viens na emenea nazonga penda giga nabi kulutu ndenge nini abi na nga petit frère ngape na lingo komisanga mutambongo ndenge komisi Lixen mutambongo ngabi ve makamni na ngwana abi est-ce que moi ezali lobi oya komona ngai wana bimi premier hôpital na liboso batie na maison de repos kuna na côté ya Shinagora côté ya nini ya mbuko nini choisi les rois na mboka ba Blaise Yoni na kei kotala ye tant na ke kotala ye apesinga adresse na komi kuna na bengi na bimbuta na komi na mona King Kester abima tanga bimi na tali santo azaki na ngonga na ibi King Kester wana te bon wana pe na okutoye na te to banali ko mona na te mais na ba télé to mona vie to ibeke ya santo bien ba clip to otala vita nga bima moko abetinga mamo eloko moko abi this is me ezanga po ibi ki nazo douter ayepa na nga yambi ngai ajunga toke ko vanda na ba moko entre ka biso mi balé mutu mususu te ay petit frère na yoki sangono trop ngapi na lingo komisanga mutambongo ngabi aviena komisa mutambongo ndeni abi te petit frère na yoki sangono na yo mais oza motema malamu po sangono na yoki yango ngapi na linga travail na yo mais naza na album moko nazo bimisa wana imta zo yebisa ngai naza na album moko nazo bimisa na ko bimisa deux albums moko ya musique chrétien na moko ya musique ya ngai po na linga na yembela die tana na wuti pena na liwa mais dia sauver ngai comme nga nazali descendant ya Abraham donc photo yemba mais na ko yemba ya musique chrétienne na ko yemba na joli Mobiala je salue Joli Mobiala na moni Zako Mobiala na moni José Mobiala donc famille Mobiala na pesi bino bambota trop ndesi ko to vani naye abina ngai yo to travailler nga na yo yo muto ko babiloko na nga ko simba nyonso yo muto ko na distribution excuse maman na faina vie merci mingi no honorer nga ye vie talaka yo za vie na nga après na kotier na vie oyebi ke ngapi nazana petit sœur no propre na palais dès qu'on a au Mouyanzi. Moumina za Mouyanzi. Depuis maintenant petit na ngai, na adopté au petit. Vanda wa yodi. To bandika mamoko. Vanda wa yodi idéologie au continent kate idéologie. Banda lelo na vous jamais. Ko banga ka mutute. Ndengo komina ngasiko komina grand prêtre. Abanu kotsanga biloko monga pa. Viens absenter okaza na ngo bandika ba grimace boy. À partir wana sko moni vie to komina relation makasa banda lelo. Au monde ozawana. Qui n'a coopéré partout. Nga por na ngezaka ngai moko emenea. Mige. Pire vieux. Nabi vieux. Ta on a joué copa na. Donc on a zoki nzela Maroc mingi. Nabi copa bien ko betsa vie na Maroc. Na sala soma moko Maroc. Na ke kuna na Maroc, na ke ko sangsa pena équipe na ba petit na nga kuna ba kino e Maroc azaki na ba encore ba Congolais ba ki belé. Ba kino orchestre ba kuna chabwa la musique. Wana na moni koko umba na musika. Ba musicien ba ki na yo roi de Gaulle sans oublier oyo aza penda donc chef du gouvernement Colin Sionga Emmanuel Mateku na pesi mbote na pesi mbote na ye moko papi l'homme mututala sans oublier Maître Rouge Evans Tekenge la bourgeoisie dans le sang bon tu vois équipe na sali une équipe na qui est organisé dès que tu embêtes ande ba yamba kester tu organisé na qui na juna salle moko wana na ju salle moko nete Olympia kuna et na sali na coopérer ngo mais na pesi moment avance moko ya moi ezaki na valeur à 800 € ba 8000 dirhams na pesi moi 200 € pour na okanga place na date orchestre ba to bengi pe vie pe akomi ko solo na bango na ba petit na ekuna na Maroc ko zonga na zonga na solo na vie to sali ko émission na confrère na yo Adi Londolé to pesi mbote to sala ki émission moko pende a bien na ye du coup fia ko zo copie ya ko kende kin muzito abengi tant muzito abengi po akono sa ile propagande ya na kuna na bandundu vie sukoyo azaki na 5 billets o apesa ki a proposer nga abengi nga penda bi petit frère ta to bandi coopération na yo mais ekufi le côté
ngana kei po ezali kamali nkonda mais wana talaka tant na koya na kolata ka boro licho na lati mais na kochela yo droit de vala wana lar na mais soki olingi toke na yo ki na 5 billets ngabi vie na uti koya na préparer te moi été que proposer bakena mulos kanto bakena na mulos kanto na éviter so bakena na so via so de billets mo bo so ateka bane tant on vie pas uti aye mbala moko aye pendako vie moko bon na yeko zo na aéroport ndenge zalaka toke to pemi na mona penda halati pe lichango ko tant on a qui petit frère droit devant les alleurs abimisi bala asimsinga moi un peu moi on tikele o etikali na vie vocation habité ezalo ka banque na bombi kaka na bano pesa ngondam ndamposo na peso kambala moko bona omono betizi mwaka okima vie na okima ndenge nini donc ça veut dire que c'est un vieux oyo na komaki na trop ba infinité makasi après vie ayiko kende tourner moko ya mwanda kikwiti masimanima ba image wana nyonso ngamu naza nango po na sombaka yango epai na ye na somba yango mais lokola via kenda o na bimisa ki ezalika oyo ya fikini oyo ya fikini yango oyo o nga na bimisa po oyo awutaki ko asalaka abetaka concert mo na stade soki de martyr akweyaka soki ndenge na Weston na ye lobi nango moko Weston na podium eyokanaki te do babalanaki te aglissa ngamu na bimisa ba concert wana naza na concert babenga babeta ye na ready na wera suka na concert mais na sima nango tango wana ba PPRD ba chapi na bor mo kamne na PPRD eza nango mais sima mikolo biloko na nyonso mike na koluka na ba notiango montage comme na moni Oxia Zalia wa Kumasa Zalia wa ba kobetelanga mama na montage na kotianga pona sepesaka bano ya Victoria bato balinga King Kester mais chaque année na ye atikaka été na salaka toujours événement na sala 5 ans na ya munene awa na 35 rue nani boulevard na Tour France et pas Edgar Mokonzi maman na bord na beta bord amne batonda baya donc na organiser que loko na bossa na kangote na chaque na honoraka viona parce que c'est un vieux o nazaki pena na ye libala ya moi na ye donc la kisinga ye vraiment en tout cas et ça linga esengo makasi est-ce que soki king kester azaki en vie ngondi maman na bala mona jimi parce que de son vivant boy il peut na jibe mpia na courir zaki pena penalty wana courir zakate wana bilong bozolo bango kaka ne mamsusu baninga ba kope ba yoka na rapport basi ba qualité babso omoni ba biloko mso ezanga biloko moko ezanga mike mais soki bana basi ba lingani ba bitobota ka bana mais tobota ka mitema te nani mige soki bana basi ba lingani même yo papa olingo ya kotelemela ngo mona ka bana ba komi oyi bana na biso awa baza très matata a repesa ba condition. Si tu veux pas mon mari, ou bien si tu veux pas mon mec, ou bien moi je vais me suicider. Ou bien moi je vais faire des conneries. Ou bien la coquine nangaï. Tu vas faire quoi? On peut savoir bonne chance. Montez le lot, j'y vais le lot. Car si moi naïe, il fallait qu'il paye pas boya. Le point n'a dit moi naïe. Donc ça veut dire que qui me cap bolingo ezanango eloko moko toko ko tango te bo pekisa bango te. Mais na souhaité bango penda vraiment ba bonne chance. Na couple na bango nzamba apesa bango ebele bazwa bana donc ba pesa jibe ba koko ba pesa côté na biso pe ba koko donc na moni grand frère na biso leader naturel à côté na mwana donc ça linga plaisir joli mobiala donc merci en tout cas vraiment na sepeli fort pe na pesi merci mingi na ba musicien Victoria o ba les généraux de Victoria o ba kende ko honorer 9 ans ya King Kester na kin bino tout ba généraux. Vraiment, merci mingi obo sali penda. En tout cas, nzamba pa mbola bino nyonso. Ba kekin penda ba nyonso ba sangani ba sali kimvuka. Ba ke ba yembeli la moni ba image ba beti pe ba concert kuna na Chitemba. Vraiment merci pour na bango lisusu. Donc qu'est-ce que c'est d'ailleurs bochara bango poité. Ah wana yo mtolobi. Mais vous soutenir bango te. Tozaka na bango. Mais au moins ba biloko wana trop ba kutaki na problème très sérieux bango mo ba yebi. Faut ba biloko wana faut ko zo ba musicien. Au moni ngana uto loba ke je suis kesterien, je suis pas victorien. Pour ceux qui n'ont pas de masula victoria na koye bango bien te parce que bamsu ba ko bimelanga ba na chango ba ko telemelanga ha victoria na tangi banda bio zalaka wa zolo ba masula victoria wana
mais si on a beta masola Kester na beta ngo penza original parce que ngana fana na Kester bambule belete ngana fana na Kester ka ba 3 ans quand tant avuti malade à liboso mais na moi 3 ans ngana profiter nango mais nzambe ka mtalinga ke za ndenge wana na profiter nango parce que ya kuma ki yanga trop donc na kati biso na ito tamula trop na makamna kati belé ngana ye na kata car ba mususu ba mona nsika Kester azoli la terre mais ngana zana ye masuna otala ndinga zo play asa play Jacques ya omoni na beta ka tolo trop na King Kester ki na Victoria mais makama Victoria so kezana ngo tali Kester na ko assister mais na makamo etali makamo ya bango mususu wana ezaka mo passe po bango na bango pe ba wela leadership eza lokola ndako père azali susu te moni yango ndenge ezalaka donc eza na sens wana. Voilà. Merci na passage na yo na fauteuil jaune to retenir nini poto na suko. Vraiment na moment oyo na nina sala mo appel moko soki na autorisation na yo soko ko permettre ngai nazo sala appel mingi na ba diaspora baza na France boya ko adhérer na mouvement ya sika oyo na mopepa sika AVC France oyo kambami na ye moko maman la présidente Pati Mbokanga oyo aza mandaté par yemoko autorité morale les grands visionnaires l'excellence Didier Boudimbu oyo yemoko babengi yemoko l'homme qu'il fallait AVC Viva sans oublier oyo babengi Bernard Tapie congolais Cisco Moulongo je vois l'ami de Obiangema, l'ami d'Obiangema, agence touriste, le boss Tati Wabela, Zepekeno. Nazo saluer bino na musika, tozo beng sabino boya ko sadere, boya ko adere bino tout na AVC France. Oyo e kambami na yemoko mama Pati Bokanga la présidente, sans oublier yemoko leader. Oyo yazale autorité morale. Excellence Didier Boudimbu. Voilà, merci beaucoup. On va te remercier. Ouais. En tout cas, merci mingi. Vraiment, dès qu'on peut signer opportunité, mingi. Nazongeli sukanza mapambola. Merci. Dès qu'on zunga na concept na bimisi on a ngani na zanango. Mais nazo saluer penza ba na éviter soki ba okatango mais naza mutabatu. Mais na kozalaka moi bref pour to keni na mo télévisé zangonga. Mais nazo saluer penza de loin namoni yemoko fumu na forme Dimon Vuma kuna na Naples na pesio vraiment mbote namoni Patou Lebois kuna na Belgique ba play ya Matete Papi Lukasi sans oublier oyo azana bilamba azana élevage ya bilamba na ndako Bunti Sompila ye des fois te na makambo etali forme ye des fois te namoni kuna Eskaye Trans Sandro Kiyambu sans oublier Ousmane Mazumbu ye azali oya mwana Montikili Ousmane Mazumbu na pesi mbota trop mwana Montikili leader donc na bosanité oyo na bengi oyo azali penda bato ya ngai Patrick Malavengi Global Express vraiment en tout cas oyo nazo sala annonce na yemoko oyo aza tozana kosomo congolais tozo benga bino bana ya Paris bana ya mboka mobimba et pas ya docteur Jafar aeli biso pomade awatoza original docteur Jafar le créateur o azana besoin ya pomade makambo nzoto nyonso pona ko travailler corps ok kaka na Exo Bio Plus na Bon Servant na centre commercial na Bon Servant au kuta docteur Jafar azawana donc numéro de téléphone na ye donc numéro de téléphone na ye zali yangoyo na 07 53 94 88 03 soki okomi wana oyo kozwaye moko docteur Jafar na bol sanité Agwaya Samatone Kolompusu na bol sanité yemoko Washington grand pays namoni pe Papi 6 et Yoni na pesi mbote namoni
namoni awa Lucien Claude Ngovos, sans oublier Prophète Dodoli nzote linga elamba ya kosakana te namoni nganda libolongo kuna na ya Emile Zola na nini kuna na nini oyo na côté na nini kuna na nini Villeneuve Saint-Georges, sans oublier nazo saluer oyo awuti kobungisa mama na ye. Vraiment, en tout cas, je suis avec toi. Oyo na bengi mutu na ngai penza ngana BCBG Léon Gwangata na pesio bambote, sans oublier ma famille Lydia Bangala bureau waza ya ngai ya mukolonyo de tous les temps 30 ans ya vie commune oyo baloba JF aloba quelle grâce et pesa meli na mutu nyonso te mama wumela na yo pozo mériter yango, sans oublier Colin Sionga et Kennedy Sionga na pesi bambote trop na bosanité Maître Rouge Alain Moué na Bilbao na pesi mbote Merle John Lengo na Maroc na pesi mbote bande ko na ngai nyonso Kennedy Kafuti pe na pesi mbote. En tout cas bozala bien vraiment au balandi émission oyo ce qui moi problème ezali bo critiquer te mais vous pesa ka conseil vraiment de ko na biso mi genyema azo sala musane nzamba zo pambola ezo monana bondi makamoto na époque na ye faut pas bozala jaloux na moninga. Vraiment na pesi merci mingi na yo migi ndingo ya mbinga na plateau na yo. De rien. Merci na bandeko tout, merci na équipe technique Mobimba Koumassé aussi. Mission na bino tukutani mbala sima soki nzamba zongi te, restez connectés, restez branchés, on est ensemble. Merci. Pas solo la vérité.